na bakulu na bashege nyonso tu basala mobulu po bayebi bana wana so basali mobulu bakoki ko renverser pouvoir yo wera son zwa bango soki basali mobulu biso police tokangi bango suka na bango wapi na angenga. Omoni makambu wera son azali ko sala eske bana wana bashege nani mutapesi bango mbongo basala ba riba ya kitoko ya marke wana. Omoni organisation ya kuluna to ya bashege oyo wera son azako sepela eske na muziki ya wera son bashege bakotaka bashege basalaka te bakozwa mbongo wapi balalaka libanda bakozwa mbongo wapi. Comment se fait-il que concert ya wera son ke bashege il faut bakota batondi sa concert na ye kaka bashege wana bafuti mbongo na concert ya wera son kaka le même mbongo wana o bapesi wera son akoya kosombela bango biloko bandeko to dévoiler les faces te congolais telema lamuka shege azangi mbongo azangi ndako kaka shege wana bache concert ya wera son na inter ou bien côté moko boy shege wana kaka bimisi mbongo batondi na concert ya wera son kaka le même shege wana bazangi esika kolala bapesi wera son na elisu na mbongo na bango abani kosombela bango biloko. Bandeko na biso eloko nini oyo ezali kosala na kati na Congo na banzi wera zako boma congolais boye mais congolais zali ko comprendre te. Alors Hippolyte Kanambe na wera son eloko moko bazo détruire population bana batanga te kaka balandaka na sima esa ko bebisa population basi alakisaka mitakala na bango esa ko détruire population. Hippolyte Kanambe yo bomaka kotoyo baza ko réveiller ngana ko boma bango classe ke zala te génération ke zala futi bana basi bako bala te na kotika banzoto na bango tu libanda bazwa bango basaka na bango mboka ebeba mais biso totala kaka oya biso yango moni la plupart bato bazali kokote la wera son na Kinshasa bazali batu o babengaka ngungulu ya pamba eloko ezali te mais bato bazali ko saisir message ezali bato yo baza ko comprendre politique ya mboka il n'y a rien bato batangi basilisi eloko ko sala ezali te. Na koleka na lombango lelo mokola ba mama topesa mama na biso Mira Yesa vraiment totikeli yo maloba o pasola mpoke na banzi papa na biso Isaac soki mama zali wana pese la biso pe mama kalate na sima ya mama na biso Mireille tokozwa pe mama Isaac yepe aloba mokolo mwalelo eboto. Merci papa Diana ndingo pesinga maloba mbote mingi ya liboso mbote na pesi mbote na papa Odon na mama Chantal Koshi na papa Isaac mama Igete Mama Mise. En tout cas, na PCP mbote na balandine surtout ya radio Lisunu. Na CP nikola lelo po eza journée na biso. Nenge papa Diana okanisi biso quand même opesi biso vraiment importance na CP mingi. Ngai na ina lobaka kapona ni makambo oyo ya wera oyo eza koningisa bato nyonso tu. Esenge na biso wa mama penda to telema. Esenge na biso mama toloba parce que nzoto oyo baza ko sambwisa ezali nzoto ya biso ba mama. Nzoto oyo wera aza ko sambwisa eza ya biso ba mama. Donc soko moni mutakala ya mwasi moko ezali to moni mutakala ya ba mama nyoso tu. De biso ba mama il faut totelemela wera parce que wera vraiment ndenge eza wana aza komila kisake yende. Lokola ye azali kolabo aza mutu ya kabila omoni même ata ba concert neza ko beta te wera soko tandi bien aza na ye na souci te po wera rozwa mbongo na ye epai ya kabila ata bino bobebisi na bino o concert ebeta te ya kozwa mbongo na ye pa kabila mais eloko nde biso tokoki kosala ke il faut totelema makambo ya ba western union totika pasi na mboka nani bandeko babengi tinda mbongo totinda te totindaka lisusu te comme ça na kini kuna ba comprendre que oui ya solo penza bana poto batomboki po na minute osiko bakomi ko beta biso bana poto kuna na Kinshasa to suka wapi nyoso tu pona nani pona wera ok wera soki vraiment azalaki na souci ya peuple ndenge batu balandaka ye ndenge wana bashege balandaka ye mutako ikola musakutu bashege abe omoni ndenge bozolandanga boye botala mboka ndenge ezo marché tala mboka ndenge ezo marché botelema pona nini
tolongola mopaya oyo aza na mboka na biso mais wera azosala yango te wera azolanda intérêt ya ye moko personnel na libota na ye esengeli na biso mpena bamama totala epuis naza susu na regret mingi namonaka bamama mingi nsima ya mwasi ya wera soi-disant bazolanda mama paster mais bozotala état d'âme ya mutu te bozotala état d'âme ya mobali na ye te bino bamama boza na mboka Congo wana bamama bazotuna bamama baza na mboka Congo nayebi ke eza difficile mpo bango nyonso tu bayoka bamessage na biso mais mwa bandambu oyo baza koyoka message na biso batransmettre mpe na bamama mosusu bamama batelema botika kolala eza te ke bokendaka kaka veye l'air nyonso tu bapriere l'air nyonso tu bobosanaka badroit na bino non mwasi il faut atelema po tomona bango na bamboka ebele awa l'air basi batelemaka en tout cas mokili eninganaka totelema biso bamama tosangana mpe lisusu na kolanse lisusu annonce na ngai na biso bamama oyo toza na Allemagne parce que na remarka biso bamama toza awa na Allemagne tozosala eloko moko te totala bamama na Belgique ndenge batelemi tozomona baimage awa na makambo wera tomoni bamama batelemi liboso batiki bandako na bango baza mpe na bana batelemi bakompanie bapapa mais biso awa na Allemagne bamama tozosala eloko te biso bamama tozosala eloko te totelema tosoutenir mpe bapapa oyo bazali kotelema mpona bitumba oyo biso bamama soki totelemi en tout cas bapapa mpe bakozwa susu courage ya makasi totelema topase bamessage na biso vraiment oyo nazalaki nango mpona sikoyo ya koloba yango wana merci mingi papa Diana ndenge oyo opesinga maloba nazongisi na maloba omboka yo eboto. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Nga maman Solange na bengi na téléphone parce que naza libanda nazolanda émission na portable nayaki kaka napesa bamama nyonso oyo bazokolanda émission lelo ya journée ya bamama mbote mpe baoyo baza na conférence nazali kopesa bamama nyonso bebote ebele mpe nalingi bacontinue toujours na mosala oyo parce que lolenge bazosala biso basi na Congo eza malamu te yango bamama lokola totelemi tocontinue boye merci eboto na bino. Merci mama na biso. Eboto mama Solange. Merci wana ezalaki mama na biso Solange na nzela ya telefone pamba te na ndako azalaki te mwa empêchement ya muke mais na nzela azali kaka kolanda biso mpamba te émission ya lelo ezali émission ya ba mama ya solo ndeko oyo akoteli biso akanga mwa micro na ye ekozala malamu ya solo bandeko tokei epai ya mama Nicole Mpambu toyoka ye soki atindi délégation na ye eye toyoka délégation na ye ya solo bomwa bolimbisi na bandeko oyo bazali kobenga biso oyo tolingai topesa maloba bolimbisi tozwa nanu ndeko na biso akoteli biso na numero ya telefone soki azali mwasi po mikolo oyo basi il faut basanza maloba eboto ndeko oyo abengi na numero ya telefone nkoni. Oui, allô? Oui, ndeko na biso abengi na numero ya telefone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Toza koyoka yo. Oui, ngai edo nazobenga na niveau ya Hollande. Napesi bandeko nyonso to ya Radio Lisolo Mbote, napesi papa DSV Mbote mingi na niveau ya Allemagne. Et puis lelo ezali journée kitoko, journée ya ba mama olobake na part na ngai en tout cas ndenge tozokola koyoka liloba koyoka ba radio tozana kopesa ba mama respect na mingi te ndenge bozoloba mpona ba papa mais lelo na vandi na conscience na ngai naye komona ke no ba mama bazali important na ba vie na biso donc ndenge bozoloba ke ba papa oyo bazala ba mama na kati ya ndako basi bazali eloko moko munene na kati ya vie na biso donc lelo ezali journée na bango nazo souhaiter bango esika bazali bazala na kimia nzamba batela bango. Premièrement eloko susu na ngai loba bo pesanga peut-être une minute nanga solana papa DSV parce que il y a zali pena mo laxi munene na kati ya Radio Lisolo bato baza koyoka mokili mobimba tout ça là partout dans le monde bato nyonso bazola na Radio Lisolo qui est international. Alors le souvenir ndanga na pesa
na minute oyo na ba poko ça fait moins 1 heure de temps 2 heures de temps passé nga na ngoti ko benga na téléphone nga mobile na ndimaka na benga Francis Kakonde bosi zinga na zo pesa publicité parce que il passe na musane o ya salaka mais na uti ko benga ye concernant d'abord premièrement ba kamino sozo bima pour la situation ya mboka eza malamu te na uti ko benga Francis Kakonde to solina ye mingi na BBC ba unité nanga na zolanda ba interview sozo le ka par rapport aux musiciens alors ba sujet zali moko ke non mboka ba musicien bazo beta na kati ya Europe parce que mboka eza malamu mingi te alors ba musicien bi baza ko passer ba musicien wera ye moko zoloba eza lokola système sujet pena ma solo eza ko bunga mais baza ko telema parce que na kati ya mboka vie eza malamu te na meki ko expliquer matango mulai na ko pesa explication ndenge na zo ba na kati ya radio boité le premier zali Kabila et yebani ke azali rwandais et puis les deux ba musiciens congolais ba soutenir Kabila ba ba mbongo pa Kabila et puis wera azo sala ba publicité par rapport à Kabila alors ton vendre la tango esala makambo ya politique ou bien tango toujours na makambo mboka ata journal le ba mama ton vendre la politique ozomona donc tango toujours d'être c'était d'abna que non et ça que po bazotika basi bulumbu oui tokoki ko tolérer yango te na culture na biso ke batika basi bulumbu tous eza respecté pour na ba respect ba mama mais eloko ezali principal toujours tolemela Kabila aza rwandais et puis le deux situation mboka malgré tout 5 centaines na ye mais azosala banzela eza na échec bato na kati ya kini baza kosouffrir nga na koyebisa bino ke natindilaki ndeko na nga mbongo ya 1 mois 2, 3, 4 semaines passé natindeli ndeko na nga mbongo nayebise clair ke non nazotili yo mbongo mpo natindaka chaque fin du mois bameka kolia mais nayebise ke soki vote bovote Kabila nayebisi ndeko na nga kovote Kabila besoin mayele donc faut tout le mettre dans sujet tout mélanger ba masolo na biso te tout mélanger te pour que ça va confusion ce que dans les sujets pour tout le na sujet wana dobi que ba musicien ba ko beta les sous-souter parce que ba soutenir Kabila et puis ba ça va propagande ya Kabila tandis que na kati ya mboka situation ezo changer tel yango peut-être dans na ça moi moto intervention par rapport ya wana donc tout ça va confusion c'est sûr de vendre le sujet tout continuer à sujet wana bien que ba intervention ko yaka na différence tout ça mais tout vendre na sujet moko et nous on a souhaité pour na papa décelé na niveau ya radio parce que yazali mokonzi na kati ya yim tatam sara masolo ndenge je le kabo commentaire musuzu ya routier zalité zali pe ko monopoliser ba parole na ngai te soki ba idée musuzu zali na ko pesa na pesi ba mama respect mingi na zo pesa bango ba chance na zo ko soutenir bango et puis pesa ba mama chance parce que biso na kati ya poto to mona ke non moi leo na mati bis mais na moni ke na kati ya bis moi ça je ma bis de quelque part moi c'est pas ça a ko sala o mobala ko sala na ba capacité so ça moi na kati ya ndaku ko linga to comme ça ka moi ça la mela ko fufu moi ça abot la ko bana moi ça sala ka te ça moi no chance cela na moi no kitoko dialogue eza na kati ya ndaku merci mingi ya koloba ezali te soki ba idée ezali na kotosha commentaire merci mingi na bandela nyonso ya radio lisolo merci merci papa Nabiso Edo kuna na mboka ya Hollande vraiment ya yo eboto ya mingi tokei epa ya représenter mama Nicole Mpambu na banzi biso ba mama ba lobby na yebite soki pe odonza la ka dictateur lelo toko yeba soki mama Nicole Mpambu akoloba te eboto papa Nabiso Odo Mpambu. Ok, merci. IDSV boto biso ba yombeto ba dictateur pe tendance mo nteleka donc so moni papa kofi wa penda penda soko moni na fête sekingana na sima so ngana di boso na sima donc so ngana lobi ezala ko la yenta lobi bon awa dictateur za te tendance ndeluta donc 280% ya tendance vandanda alors na lobi la pona moi sinanga ma chérie que j'aime beaucoup j'aime tant na la publicité na mais quand même na ngalaye aussi pour na ba o tanto ba ka ngo bien na o ba ka ngo bien ba zonga na ndenge esprit ya bien alors on souhaité vraiment ndenge so ba bantu to la par respect donc ya jona ba maman il faut pas nazo kota
na bandi ko saluer bato na kuti pe na souhaiter bango bonne fête mama Iget na pesi papa Isaac Mwasi na mbote ngane na ibi vraiment maman Kotaza c'est